Pas solo la vérité. Mais en tout cas, là, jamais on tient photo JB dans profil. Il faut que photo dans profil dans WhatsApp ou mais les JB bien. Ah, mais ça, c'est grâce à JB. C'est grâce à JB que l'émission n'a pas respect. Mais tout le monde a respect. Grand frère Nanga. Le président n'a eu. Non, Zela. Ça l'émission. Au bien ça l'émission, ça l'émission n'a pas respect, pas norme. Tu as pas respect belé. Parce que si on a un peu mogo boy, tant que côté comme JB bien na fa na tchai na photo na ninanga. Au moins que ça na sens tena. Il y a projeté yo. Parce que le président du monde, il y a pays na biso bozo ba. Na cas de reconnaissance. Nous faut ça reconnaissance. Pour tout catali solo on a biso ngana JB bien na promote. Ko tchai na photo na ngobe ko sa ni na sala ngo tant tout ça ba anniversaire bani. Ya ko yana makambo longo na président qui seke do yana makambo wenge mbala mo ndengwana. Toujours ma président toujours ma nino. Wana baba frère na biso. D'abord aza mutu nanga na zakana ye, yo zakana yete. Aza grand frère nanga. Donc na cas de reconnaissance. On a biso do zakana ngo. Moto fera où mais na profil no WhatsApp. Non mais tout ça là, dans le cadre de reconnaissance. Place quoi. On a question té. Non, ba question ça, et belé pardon, ba question ça. Yo comme si avant, on dirait. Na siliki té, mais pesa émission na place quoi. Émission na place. Au tcha photo ya Kabila pendant 5 ans na profil. C'est question. Expliquer biso ngana tout nio na reconnaissance. Moto fera tcha où mais na bongo. Ezaki jibe. Ba otala ngana ba bigo na ba question té. Luka ba question. Na ba question belé. Mais tout na ba question e comme répondre ngana ba question o ngana otuno. Après toi avancer. Ma question est ça. Si je savais ngana yati mon frère. Désolé hein, mais ça ba question. Parce que place la place. Pesa place la place. Parce que le bamba kambo lobi onani pe que ndengani okocha président na ojibe mpenate. Olingo tanga na nini? Pongana tout ça mukutu moko. Parce que olingo tanga na. Parce que ça question kabola on ojibe vraiment. Ongo tanga na nini? Ko ndengani otanga na te anta biso za na biso beto tanga ba photo na biso. Pas solo la vérité. Beaucoup d'années combien de fois? Ça chance beaucoup d'années combien de fois? 3 fois na ba occasion ka ya mboka, 3 fois. En privé? Non, non, privé, avec le musicien comme ça. Avec la privé, na Lukan Dengo, c'est Simbate. Pour nous écouter la Kabila. Ouais, ouais. Tant qu'on écoute au website. Est-ce que tu comprends Mangala? Question, na toute question. Yo tuninga lobi nanga beaucoup tana combien de fois na biso so ba musicien. Mais tant yo suis chance mo na mokonza mboka. Message na to le ga mboka ebonga. Ah. To le ga mboka. Question na ngeza question. Tant on a écouté na tout ba question. Na la prida danger. Ngape jour na kuta na Fachi Beto na makambo so ebisika na tuni na retourner en face. Il faut savoir que les journalistes, mais biso na diwana to robaki makamna biso ko lobaki tala koto yo bongisa tala koto yo bongisa tala koto yo bongisa. Ya mona kakati. Pas solo la vérité. Lelo sur 100% c'est combien de pourcents? Il y a récite, il y a pouvoir en Fachi Beto. Bon, na PC chance car, na PC ba pourcentage. To lo tunyo ma chance. Yo ndo go luka ma pourcentage, nga na PC ka chance. Te oya sali, yo ti oui. Oh ya sali. Yo tu n'as pas pourcentage, na benga na PC chance, na PC pourcentage te. Ma de na chance, ça fachit. Aza président de na chance. Si on a mosala oh ya sali, na PC chance, à ça la continuité na 5 ans monsieur Zaroya. Te na bi chance wana te. Na pourcentage na répondre à monter. Vraiment autour na pourcentage oh ça dit combien de pourcentage? Là vraiment non. Côté pourcentage na. Mais pourquoi ba musicien? On a repensé muké, na repensé munene et aux agents sur la danger. Mais bozo banga nini? Tozo banga te, tozo na respect. Oza congolais le quoi yi? Non monsieur. Attention à la question là, comme mangote toujours bangaté mais toujours en respect. Au fingi peut-être? T'es toujours en respect. Pourcentage on a la roloba, ce que j'ai mouké côté musulman silika. Pourcentage on a la roloba, ce que j'ai mouné côté musulman silika. Alors quand on a un musicien, la neutralité papa. Comme manga na nga monde to tchanga na pas problème. Ah, ils ont un problème. Si na ibene bolurango. Ah, nzambe. Donc beaucoup là pourcentage na ngai na pesa te mais na petite chance. Parce que à la kibiso makambo ibele minene. À Salion déjà. À Kosala, à l'Ibina Psa Kosala. Pas solo la vérité. Il faut même à mon PPT. Ça dit, oui, tu même à mon PPT parce que mon PPT même à. Mais il faut au moins même à un côté malam. Mais c'est-à-dire côté malam. Oui, ça bien, mais ça événement, attention, stade déjà. Dans la chance à rebattre stade na Wengawa. Stade là au Sarana. Ah ouais. Donc, si on a petit stade, il faut battre les bras. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka
à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Bienvenue dans votre émission Fidèle Internaute. Bonjour, bonsoir, merci de vous aider à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube sur la vérité, Botola Bisso et Belé à travers la plateforme Nabisso. Merci de vous s'abonner déjà à la chaîne YouTube sur la vérité. Bandeko no s'abonner, s'il vous plaît, s'abonner à la chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face comme d'habitude. L'autre on a un réel plaisir na fauteuil jaune mon couleur. L'autre toujours un grand chanteur, grand compositeur. Parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso, na kombo ya Manda chante, si yene to meko décortiquer na ito, meko soni marabe belé la musique congolaise, développement, to meko soni marabe belé pe à tourner na ye, et puis tu vas retour à artiste des quand merci na confiance, ya bandeko bo pe sarabiso. Vraiment na singi na bandeko belé bo préparer ba mariage, ba anniversaire, bo contacter biso. Sur la vérité venue ma ciel, tous en a pour la binoto, c'est le bino boulot na qualité supérieure. Beaucoup contacter biso pour le mariage, anniversaire, la binoto tous en a. Tous en a artiste Manda chance que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour mon frère. Bonne santé. Ça va très bien. Bah ces jours de gagner. Tout ça très bien. Tout ça très bien ensemble na bande retour na bango tout ça très bien. Très bien. Poto on était Paris. Combien d'années passées pour mon amour de sous? Ah ouais, bah 10 ans. 10 ans parce que on est très en Angleterre, en Londres. Mais avant 10 ans passés, il sauté pour la raison. Il y a. Misala on a eu dans mon ming, na sagi ming na Kishasa. Mais sinon Kotoyo, il y a misala ming était pina na makambo ya raison il y a qui est bon musique penza ezalité attaque au sangana ezalité. Le quand même ataba musique ezalité mais ko sangana quand même ezali. Aujourd'hui ma quand même communauté na moi est normal. Premier orchestre pour tes orchestres. Wenge Musica. 4x4. Wenge Musica avec Didier Massela, avec Werasson, avec Jibin Piana, avec Alain Makaba le Prince. À l'époque, on va dire Moussater, on va dire Bissona Poto na Wenge Musica. À part Wenge, aux autres chances, il y a peu na Wenge le Paris Poto. Non, Wenge le Paris par contre, tant on a l'ongwe Wenge, tout petit Poto, toujours qui chasse au disque à Kala Wenge. Tant on a l'ongwe Wenge. Dès qu'on a eu chance, il a fait comme Mobutu, Mobutu Saddam Hussein. Il a appelé ça une démarche, l'honorable Francis Galombo à l'époque, Poto, na Poto. Alors, l'honorable Francis Galombo que je salue en passant, il a fait une démarche, si Nanzela Ndegomo Awa Séraphin Lumumba que je salue en passant, Dena Yaka, et puis bon, tant on a yaki bon, on a coupé une plateforme, on a Wengel Paris et ça a quitté. Au lieu de faire on a l'oulou qui vit la musique depuis bon mois, on a papa Wemba à l'époque, on a côté papa Wemba. On a répété, on a Paris dans château d'eau, dans les boules de château d'eau. Avec Bakulu Tounion, ça vit la musique, on a salué, on a pas Bazali. Et puis bon, il y a ça là que. Tout ça, 11 mois on a vécu la musique, on a sali 11 mois on a vécu la musique. Na 11 mois, il fallait passer la sortie officielle langaï. Maintenant, fait comme le Mobutu, a ébsi Bissona. Alors, le Bikoto, na bandego à Wengel Paris, c'est préparé pour jouer à Kinshasa. Donc, on a comme obligé à vous en a démarche, il y a Moutatina qui n'a pas à diriger, qu'il faut tous en mettre à Wengel Paris. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Bon, et comment il menace tina ba parents, et comment il menace tina ba famille, bon, tina bon, na talinga bon, to sangana ndego à Wengel Paris, to kenda Kinshasa, na ndenge kenda kiti 97, 98, ngana zo ki penzela nanga. Nasaki penzela orchestre nangati na ningi na zuvelelo. Et combien de menaces pour un parent de. Oui, parce que fait qu'on me dit que c'est un bon transport pour comment. Il m'a obligé pour zonga. Mais oui. Alors on menacer ce qu'on a famille na qui. Oh. Ouais, agna ba droit na e. Parce que m'ta tinenga koto. Ai ba tinenga pour na musalo tinenga na sala. So abina zonga, fona zonga. Ah mais ba jona ba diriger peu. Ah diriger na yo. Vous avez pour na musana, il peut wando yimba wando bwaka eh.
Et ça va discipline pour la boire caillete. Il y a pas discipline. Azape ben intérêt quand même à gagner pas na Non, bino. non, il y a pas discipline. Intérêt zali, mais ça va discipline. Moto ya longo le ko le longa be venir makanga mta minga na groupe na kata nino. Faut na kota na ba discipline na ye. Et ba close be ça simple mon frère. Faut pas compliquer les choses. Il y a pas discipline. Moto comment ti moto albi di sala manda ba démarche nyo so akoma na poto. Ay man nga ko na poto. Allez, moto ngo sa la démarche pour akoma na poto ay bon aya pona ma solo to solo gona je pense. Allez yo e bioté. Pourquoi ça m'a pas question là. Manda wengeza okesa munini. Wengeza okesa munini. Ko quitter wenge en plein succès wengeza ki na vous avez pour ba raisonner. Ouais, santé beba ginga mo muke. Tant santé beba ginga mo muke na zaki na choix souté. Na zaki obligé faut na se retirer un peu pour na mi bongisa. Et tant na se retirer comme il peut dire trop tard moi na zonga sur orchestre yakité. Et na fanda ki on a yaki ce qu'on a démarche tout na sima wana folo tout nango. On a yaki ce qu'on ça démarche wana o ya wengel Paris. Na yaki po na to zonga Kinshasa. Démarche ya wengel Paris oui c'est ça mais ils ont une volonté une volonté à Saddam Hussein. Non, biso déjà net ngai na mona ki na ko toko sanga na sona wengel Paris. Parce que zaka wenge. Ezaka wenge bana wenge kaka. Et puis yembel déjà ndeko nanga Marie Paul yaki bien to yemba na sope bien. Tango to na kata wenge biso nyos. Donc na mona ki mabe mo te ko zala ke batsenga na force non. D'ailleurs yaki soué nanga. Mais tant na yo na poto na mo ki soué nanga ngo yaki na plasté. Ndena kota ki viva la musique. Et to sali suka na disque na 11 mois on ya kulutu nanga mo zala na Paris na zo pesa mbota be bali pordo. Disque na suko ki on tire lo mai na miso elenge ya danger. Alors et tant que suko ba exigence c'est comme il a fait Congo Mobutu ne to keda Kinshasa. Alors na ça sortie officielle ya viva la musique à sauter. Voilà. Na wengel Paris à port no ezakini nini bakisa touche nyo nini o lelo bato la biso ba mongongo nanga public nanga force nanga eloko bakisa za mongongo eloko ndako bakisa ba sevela mongongo ka kota kono ka banzemo loko ba niwa ba banzemo loko ba Ibrahim banzemo loko ba liberté banzemo loko ba kandango bila kota kono koyoka ke naïga pour nous repérer biloko wana et na pesa ngo positif et ça qui bien au bazar reconnaissant ba beta bravo mais le potikala na ba relation bien na Marie Paul tu vois bien beaucoup tanaka d'ailleurs bela ba wenga na bela bazari ba mission te ba grand frère msu ba auto msu ba kutana ba camarade pour esa famille moko penze zala famille ya 00 mutaki na mwana te oui to kutaki mi bali mi sat bana basi mais bazana bana te bana bazaki te. Dernière fois beaucoup na Marie Paul Zaiko. En tout cas na Kinshasa kuna chaque jour na Kinshasa la kuta na suka na anniversaire à président Félix Tshisekedi tukutana na ye to beta concert mo dans ensemble kuna yepa yemba ensemble na bande ona ye. Oui pour cérébra. Non cérébra tene biso mo na prompte. Na cérébra tene. Te to ngaka to yeba. Te oui ba mo ka bande nda pampa bande na cérébra to na prompte na cérébra ndenge. To za bien. Depuis mukila ngo bandati bo na cérébra problème pour la problème. Bien. To répéter qui ensemble biso nous na orchestre batu pour orchestre ngate ngana ko sa musala ndenge yake ko sa be musala so na histoire so za Congolo ebi histoire wenge ke banani bakolo wenge JB ba wira banani bakolo wenge bangwana mais yo kota wenge na âge ni parce que j'avais 19 ans 89 19 kota ki betide pour na musique bio ozoyi diplôme et tu kata na goût déjà parce que avant même wenge ba ina ne mo na 4e classe parce que succès les gars qui m'ont été na quartier donc na chorale na ko yemba succès avec makasi et na yo ya wenge wana donc na âge à 19 ans donc succès soit ça kana na âge à 19 ans oyo wenge ouais succès otaka test ne zaka na changu to test na ngana changu te wenge nde ko beta na changu na njili na Simba fils papa nga to kufa mwana na yepa heritaki biso na kata lopango na yeto beta po ba mona biso na wenge et ma Simba otipo kufa donc bazoki nga na njili wenge ko beta na njili na matanga non concert matanga concert payant concert na salle moko Simba fils nde wenge kutaki nga kuna na to sa enlever rideau avant bango ba beta nde ba quelques-uns bazaki na ba dirigeant groupe ba sepel nanga ba diriger Joka Gabengele na pauvre Firo Nyemba na ndeko moko zaka Martel Kombe babaki ba memanga na bandal et puis tout ça qui programme on memanga na bandal na ndenge legalaki voilà ba utiliser Joka ba memona bandal tango kuti wenge okutai banani
bakulu tuni okuté na wenge Choka Kabengele baza influent ya wenge à l'époque. Nakuta wenge complet. Hein? complet. Sauf que nakuta ki tatate akomaki vice-président nakuta Adolphe te. Mais après ta baki osa ki ne bouger biso otela ki na bandeko mususu. Après ba lo baki no voilà. Ta ça qui na bouger ndeko Marie Paul atikali na poto. Alors tant bazongi ba yesko na ndeko tata Adolphe Dominguez. Ngara moko ba tchepe vice-président. Donc Adolphe okuta na wenge na histoire, c'est non histoire. Non, bango baza bakolo wenge après bango babanda ba wenge. Ya yaki na poto. Tant on peut ba yeko beta na kine bouger, ya zala ki awa. Ayembi pe na disque bazongi na ye. Marie Paul atikali na ye. C'était passé comme ça. Et puis biso tozelaki bango. Et puis tozeli bango ti toyo sala plein fait. Après toyo sala kala ibungi. Après kala ibungi ndenge ngana ko kende na ko longwa. Ndenge na to suma solo to. Ya santé dérangeaki. Mon zaki le plus jeune, bi ba jeune musu bazaki génération non, nazaki na l'impérateur ki ba jeune mais âge moko. Ngana l'impérateur ki ba jeune âge moko. Ba ntsoni ba na bino ba jimem piana. Ba na bino ba Blaise Boula ba ya na bino. Ba kulu tuka ba 3 ans, 2 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 4 ans. Ba âge na bino pe za rapper yango na auto monde na ba bozaka na ba passeport. Oui. Le kuta pe ali me ba âge yango wana. Pour le côté da bingi hein. Yebani surtout tant au Gaboni. Ah, tant au Gaboni. Magaza vie makosaka mo âge. Oui. Ça ils a trop pena quoi. Mais bon, oui lelo toujours le basouté. Mais est-ce que on s'appelle na ba souvenir de lelo ya malamu ya wenge ko biso. Mais comment wenge meminga na porte e kotinga ba studio. Wenge kotinga na lopanga mobutu c'est ko donc na kutana na Lyon. Ozomo na kutana bana mobutu. Na bona na koma manda pe mobutu azaki donc balinga yenga. Wenge komisinga mutu. Wenge komisinga mutu. Wenge. Mais quand le même wenge wana et mimilo pe jalousie en tout cas le na monde des arana ko na kata mosala pe jalousie comme il na monde entier makamoko tamula ka ndengwana ya na ka ndengwana. So jalousie utengi na nini? Orgueil, façon de travailler. Ça so net ngana oye bango ndeni. Faut yo kota na bango tout. Parce que yo emba na bango. Oui, on a mais faut yeba pe quand même balinga ki yo te pona ngumu. Mutuna ndenge yo tune ngana ko bango ndeni ke ngana balongola ki ngobe na longo ipona orgueil ipona banini. Yo so ya ngana lobi jalousie kota ipona nini? Lo faut tout na bango ngana ebité. Ponga na bité na longo ipona jalousie. Monsieur, ngana ebité na biso te na longo ipona jalousie. Ngana biso ke na longo ki pour la raison santé et puis un point barre. D'ailleurs ça la parcours ya viva na ndenge na ki wenge de Paris. Voilà. Merci de décortiquer. Nous tous la différence moko ya musique ya série ya ba taboulay. Ba série ya ba Franco Luambo. Na génération lelo ya ba petit temps ba la musique. Génération lelo boza même style té. Bozo la réalité té parce que ti lelo pour ça va nzembo. Je m'excuse. Ti lelo ça va nzembo ça va type. Mais musique oyo ba Franco ba Luambo ba sala doit se retrouver dans ngoté na génération lelo na jeunesse lelo jeunesse lelo bazo profiter na bino te ba musicien congolais et surtout côté na ba chanson mo éducatif ba chanson lelo que papa zo ko na bana et ça la bien na matui ba chanson mo lelo que jeune garçon mo ko yo ko ngazu pe courage ya luka venir rencontrer ba chanson lelo zo mabiso beaucoup plus na bêtise que ba chanson mo éducative ne tout ça vous en a impression to mais bazo tala ngana o déjà ba moni ko tuni question mo ya lokuta autour question mo ya kozanga koyeba parce que so za congolais il faut yeba que ba congolais o baza ba musicien tilelo en tout cas ba descendance ya kuna ko grand maître Franco ba taboulé ba grand calé toujours ça la moi exercice il faut quand même bino besoin na poto beaucoup taper na exercice ko yoka musique na Congo pour déjà Congo eza mboka ko kabona na musique so ko yoka o na gauche ko yoka droite té or musique eza eloko ça agréable na son oreille pour na makabebele munyo so faza libre nango. Question tout on a pour na répondre le ko ça na quantité ça na kati mona ke banzembo zo bima na mboko lelo ti lelo. En tout cas moi éducation zo sala. Rumba wana yo ba wana ba taboulé ya ba grand maître Franco banani ezali. Koto ko monango. Le bas côté makambe tali peut-être maloba éducation peut-être ils ont collatéral moi l'ambaté na banzembo bande ko msumi balimisa tout mais sinon mutuna ono tuni majorité tant tuni vraiment to sentir majorité besoin ma mingi be sanité non réalité par rapport à Franco par rapport à Bataboulay bazaki makamozo la kata histoire à Franco na Taboulay oyi ba ke bango ba sala ki yango on s'en attend de faut ko taper na kata histoire
bakulu to bazolanda nga nazoloba na yo likambo nazokosa te bango bayembaki insanité ya niveau me balatisaki yango elamba e bazalaki na leta oyo yana kokanga bato osali buzoba na 12h na 13h30 bakangi yo leta wana bezalaki mais lelo il faut yebaka insanité eza mélanger plus internet parce que internet ne memeli congolais retard or que internet fallait memela congolais vitesse biso bayeli biso kaka retard ya kotalaka babêtise tozotalaka babêtise tozomema internet te na monde ndenge ezokende lelo rien biso na congo tozotala basapatu tozotala bamabala ezokufa na congo tozotala ndenge nini moto moko atelaki na chambre kuna nuit na congo tozotala makambo moko oyo lelo mpena tokotala te toza na retard ya makasi na monde mboka na biso mboka na nga congo mboka na biso congo est-ce internet eza rien à voir na bateste na bino bamusicien Non. neti lelo oyo jeunesse lelo tona bakulu na yo vivre na Congo ou mille na Congo ça depuis de 10 ans na Congo au vivre moi na 15 ans simbi machette ozomona bana ba 18 ans ba vivre ba osala ba partout na ba tata mibimba mana na to moni nzemba bongo to komi neti yo to yambi yo bono to moni nzemba bongo to komi to longwe na yo to na ba ndeko no ba petit na ba bisa ba album lelo ba génération lelo to mona ka ba nzembu ya mbetu na ba nzembu ya lakisa longola mata kita lelo ma question nga za beaucoup plus par rapport il faut to sala effort ya kolinga koyo to ikisa bato lelo ni to zo bana bango kati ya interview tozosala bafoto olinga tolakisa bato eloko nini toyonga tolakisa bango mais so olobi kuluna olobi makambo banzembo na kati olobi toyeba te lelo tolakisa bango kuluna eyali leta na kati ya mboka na nga congo leta motu fe sisa kuluna parce que kuluna eyaki mpe na braza po bino bona poto boza information ya afrique mpena mosusu mpena ya mike te bozalaka na oya minene peut-être kuluna eyaki mpe na braza esalaki 2 semaines esili donc soki badirigant na biso bakoya na braza batuna esilaki ndenge nini baya batuna toza na problème alotiri oyo tobengi courant na pays ekatanaka mwa mingi mais ntango ezokatana wana ntango bato balali 20h 6h molili moyibi fe asala désordre voyou fa kota désordre bazoprévenir nini leta ezosala nini il faut basanction ya makasi il faut basanction ya makasi discipline ya nzete ezala donc nzembo soko olobi tosala nzembo en tout cas biso tosalaka banzembo na kishasa kuna mpona éducation et na travers bainterview na bino tolobaka ke discipline eza na leta moto akokamata kuluna te lelo akangi ye lelo akataki mama moko machete kuna ou akangi moto akundaki moto moko na lopango kuna na boye bakangi moto yango bongo lobi nango na bafamille oyo bafundaki mpona pasi na bango bamoni moto yango libanda leta oyo eza leta moto aza na nyonso leta moto aza na justice oyo soki asambisi moto lelo eke bakondane bakokomona moto yango alobi na balabala te pour tout le monde à reconnaître boloko yango po yebi le be robima na l'état en tout cas problème on a l'état problème banzembo etali biso mais yebaki tozosala banzembo mboka pe kota culture esala pe banzembo ekoloba boto mo likambo ezosala biso mabe tosala lelo mboka lokola Congo toyembaki franc congolais avec papa Wemba Vestino Mubi King Kessere mene ba Serbi la belle ba musicien presque ba Rigo Star ba Beta ba Maika Munani presque 90% ba musiciens à l'époque balaki ba yembaki banzembo toyembaki banzembo na franc congolais tilelo et nzembo oyo même à tête aux ba drone na mais contribution au saranati tout ça ba banzembo mboka pe ko sala banzembo mais lelo kuna banzembo bi modèle ba kuluna lubaka lito ino za musika mais batu ba yembi kuna pena au saranati et à travers bino na audio bisaoka ke tolobaka chaque jour que en tout cas l'état bolongo lelo parce que l'état a un pouvoir nyos. Obeti c'était trop dans l'état. Contribution na bino ma mission congolaise arani. Yango tozolo bana yo place so ba hôtel biso bazomona que toujours contribuer. C'est ça ma contribution. Tant nazolo ba boyo kasi na bana ba hôtel biso na mangala. L'état na biso ya Congo ba congolais ba hôtel biso. Tout le monde ndeko roga télémé la politique na bango en place mais bino ba mission na biso boy po yembela la politique ça ezara moya ko contenir bozara interdit bobangaka bogarda si c'est moi question pour ça moi bogarda ba relation na ba kondi wana parce que msu na fin du mois ba kiparabino bo protégera nini ndeti tona ba câble na ba dégâts au ba kondi basali tout moni to en général parce que ils ont représenté ba musicien congolais en fait tout moni ata musicien mon côté to a contredire to yemba toi passer message toi loba par rapport on est tout le monde bon na par rapport ils allaient passer message na Congo par rapport à ba Syrie à ba
y a grand maître Lombo Makali ezaki na likambo l'équipe na mboka azui guidara sele ngonzembo pe na beti boy taba telemeli boy période na bino génération na bino tout bozalaka pour ba politiciens et puis ba politiciens bazo boma mboka boyembaka bango bobokaka bango bango wana nde bazo boma mboka plupart bon en fait bozala pour bakonzi oyo bazoboma mboka parce que bino bozoyemba bango bozoboka bango non le bosala ba banzembo ba titre oyo lelo eza bozolakisa bango ki bozosala mabe bozonyokola petit peuple soko otalaka bainterview ya libanda mingi omona bandeko nyonso basalaka banzembo te soko otali kulutu na biso lokola Alpha Blondy à travers bainterview na bino alobaka donc wana déjà la démarche oyebisa oyo ke kokanisa te ke lokola tokaka kuna na Kinshasa bafutaka biso mbongo par mois d'abord wana eza lokuta esalama te nga debi na bana musique nana mona makambo wana te que nga musicien moko congolais na kata mboka président se futa nga par mois oui les autres bongisi ba biloko ba droit d'auteur de ba sokoda toza nango ezo futa biso atuka na biso mais sinon ya koloba ki oto ba musicien na kata mboka to sala kaka mboka to za kaka na masuba na salision sa mboka to nimela ngo la to kosi to lobla pe pona mboka to défendre pe maka bebele o lobi pe na mboka mboka pe yoki moni pe menengo no lobi boye me lobi to sala mingi ndeti okoloba ndeti nini pona conseiller chef de l'état au sextap bimi na ba internet bon de lo na bi ke to na monde internet on est comme bombela batuka mabe zo bombela bat malamu te ne pona nga bakande ndenge ne koleka na mboka te tombola vona ngo yaka yako tia pembeni yako tia pembeni ndeni ezali kamoko sale mais ça na salle on conseil ya chef de l'état ezali kamoko sale mais monsieur limbisanga tout sur ma parce que au même moment te lokola soki yo mozo pesa respect na conseiller chef de l'état eli sale na muto abimisi yango parce que loka na ko bima na balabala te na muto azana mwasi na bana na muto azana ba famille na muto azana conseiller chef de l'état eko bima na balabala te bon muto asali yango yemo ebeta ko sala ngo te on a conseiller chef de l'état ezali mabe déjà ezali mabe parce que tout le monde a sa ravina tout le monde faut baka sa ravina loka yo no ba vidéo pour yo to biteka ya chambre contrôler maloba nanga monsieur to le biteka ya chambre mais vidéo pour ko sala otikali pe na kilote no sa pe vidéo okotika pe na sapato d'abord sa pe vidéo mais so mutu muso amoni akobimisa ngo pe na nzela mususu mais biloko ebele na biso na nzela internet ezomema pena biso na makambo ebele pe na malamu te ça est dérangé parce que yo moko lobi baza conseiller chef de l'état aza na mwasi aza na bana voilà et mérité nzembo te bon nde tozolobela ngo dayo tozolobela ngo na ndenge mabe est-ce que tozolobela ngo na ndenge malamu te mais to ba congolais quand même to komona moto azaka na mokonza mboka na ba délire wana et puis yemo rezo se filmer et puis na mwasi moko te basi ezali mabe eza makambo fo toloba soki tolobi te tozobanga yango tozoloba bao batikali baosala même chose yango tozoloba ke ezali mabe donc d'où lokola yo moto tununga question ndenge wana na bato baotala biso internet na yo téléphone na yo oyebaka ndenge koutilize yango oyeba ndenge kofana nango parce que téléphone eza yo kosala makambo nyonso badélire na yo mais soki ekomi ke elobi ebungi na voiture ou moto azwi yango asali manœuvre ou na nzela kotambolaka na basi mibale misato mwasi moko akoki kozwa moko azwi telefone na asali baje na nzela ya toilette okote ko benini babiloko ebele ya lile yo na nzela ya internet na otoyebisa tout à l'heure ke nzela ya internet ndeko ezomema biso loin te na Congo il fait mema biso na place ntango ezomema biso te loin ezodiminue vitesse na biso parce que lelo mpe na nga na kuti bino na poto boza na grande vitesse ya kosakana te biso oza na vitesse te parce que internet nso lobetaka masolo kaka libala moto ekufaki kuna tala sapato moto alataki tala Adolphe apesi bavoiture mpo bamisie na ye donc masolo lobetaka kuna yango ba relation nous avons na Kabila Joseph Kabila oza président honoraire ya mboka Congo kozala président na Congo eza facilité ndeko nanga ezali ba relation parce que azali président mboka ba devoir asenga biso to mbaloka banzembo na mboka po etombola esala pona makama mboka ezali nango donc musicien congolais na président ya mboka honoraire to ebana kindengo côté musique na yo asungi nani côté musala yo salaka métier na président ex-président kosunga biso na ndeni apport les akinini tango zaki président eloko asali biso bien sokoda organisation eza monena osala te structure ya sokoda eza structure moko oyo lelo biso moko ba musicien soki to mi gérer bien toza ba millionnaire bon to ba millionnaire parce que biso na to mi Congo mboka monene donc soki bino betaka banze mo betaka oza bien quoi oza bien et il y a tikili biso structure wana donc loka fungola ki deuxième structure parce que tozaki na Sonika à l'époque na Zaïre et Sokoda au Salama Lelo où ils géré par Koulout Napso président Jossard donc moi bilembo tika ya ngona pona biso Sokoda imtatika imtatika
Beaucoup d'années, combien de fois? Vous avez chance à beaucoup d'années, combien de fois? 3 fois, on a l'occasion quand il y a Mboka. 3 fois. En privé? Non, non, privé, avec le musicien comme ça. Avec la privé, la Lukan Dengue, c'est Simbate. Pour nous, on a Kabila. Ouais, ouais. Tant qu'on coûte au Wibseni. Est-ce que tu comprends Mangala? Question, on a toutes les questions. Yo tuninga le binanga beaucoup tana combien de fois na biso sur ba musicien. Mais tant que yo suis chance au monde mo konzamboka. Message non. To le ga Mboka ebonga. Ah. To le ga Mboka. Question na ngeza question. Tant on a coûté on a tout nos questions. Na la prida danger. On appelle jour na coûte na fachi beto na makambo so ibisika na tuni na tourner en face. Yo za mona mboko yo journaliste mais nga biso na diwana to lobaki makambo na biso ko lobaki tala koto yo bongisa tala koto yo bongisa tala koto yo bongisa. Yo mona kakati. Ezaki ka ni biloko nyo ibisaki ya bongisa. Ouais lo tiliga Mboka. Lotili Gamboka na ba voyou bazo zala na balabala ebele ba roulage baza na balabala baza na respecté quand on est sur le tilelo que roulage fa tombwama policier tombwama enseignant a tombwama pour azana niveau na yi parce que bato wana ligne wana nyo soki ba bien corruption na mboka kozate. Très bien. Ah kozate. Très bien. Réponse tes akini. Azong selengate ayokiti. Bon question c'est pas tout na pour la réponse question musu mutako yoka pe bon voilà. Bon Fachi kuta ene déjà. Fachi na avec chance au kuta na na raconte à Wenge. Tu sais que le président vraiment ko Samboka sonité. Bunda pena abi boyo ka sonité. Lelo sur 100% c'est combien de pourcents? Il y a récite il y a pouvoir na Fachi beton. Bon, na PC chance car na PC ba pourcentage. Tolo tunyo ma chance. Yondo go luka ma pourcentage. Nga na PC ka chance. Te oya sali yo ti oui. Oya sali. Yo Et les nga pour pourcentage na benga na PC chance, na PC pourcentage te. Ma de na chance. Ça Fachit. Aza président de na chance. Si on a mosala oya sali bana PC chance à ça la continuité na 5 ans monsieur Zaroya. Te ngana bi chance wana te na pourcentage na répondre ngote. Vraiment autour na pourcentage o asali dia combien de pourcentage? Là vraiment non. Kota pourcentage na o. Mais pourquoi ba musicien? On a repensé à Mouké, on a repensé à Mounene et aux Arabes sur la danger. Mais bozo bangani. Tozo bangate, tozo na respect. Oza congolais le quoi yi. Non monsieur. Attention à la question là, comme mangote na tozo bangate mais tozo na respect. Au fingi pété? Tozo na respect. Pourcentage on a roloba, so que za Mouké côté musulman silika. Pourcentage on a roloba, so que za Mounene côté musulman silika. Alors quand on a un musicien, la neutralité papa. Comme il a un monde, tout ça, on a pas de problème. Ah, ils ont pas de problème. Si, il y a un problème. Ah, Nzambe. Donc, il y a un pourcentage, n'a pas ça, mais la petite chance. Parce que, à la Kibiso, il y a un bel aminé. À Salon déjà. À Gossala, à la donc, tu as petite chance. Parce que le gars, il y a un peu de chance. Et là, on a Gossala, il n'y a pas de chance. On a une chance. Vraiment, il y a une chance. Congo mboka na biso to compter na bino to compter biso so to compter na biso so compter kana musicien te yango memi ona kanda na kata poto na diaspora faut biso toza bato ba soda na kata mboko compter kana ngate parce que biso toza na limite na biso yo poza na limite na yo poza na maso na bino za na kata émission poza na ba limite na bino poza na biso to na ba limite na biso. Mais tous allons blesser biso na bino photo même un message positif. Il y a kotombo la mboka. Na mboka na biso za kuna yo za awa na mboka na leto ko na ba moto. Moto otambo na balabala mutaza propreté. Mutaza na identité mo ba tsewa na maiza yango te ya fraude. D'abord boyebi mutango te soka uti mboka ne eska za na mboka na Congo. Boyebi te ba biloko biso zo lela yango na contrôle makasi mpo moto otobengi wewa na Congo. Et yeli biso ebele malamu. Il y a un raccourci, il y a un raccourci, mais contrôle la moto. Les transporteurs de un taxi. Les gens qui ont des donc, tout ça, c'est un peu de na modèle ya communication yo zanango mais communication yango wana ko nazo plaider na mboka na l'état que moto azana yango na communication mon frère yango na communication mais castan bi mo lo baraboye et ça l'a pas réalisé c'est ça les problèmes aussi mais ce ça réalisé et après wana siko yo faut tout na et après parce que nga siko rôle na sali yango ya ko ganga ko tombola mongo ko loba na nzela même interview na yo so ba sali c'est bon so ba salité quelque part bino ba musicien na biso yango moni na tuna ki OK on dirait bo flataka on dirait bo bangaka ba konzi mboka to bo respecter mais ko banga pété parce que
oza congolo po okoloba ndeti yo il paraît que photo ya Kabila na WhatsApp na ça plus de 5 ans photo ya ex-président nayebi te ezalaki mpona koflate ye ezalaka mpona koflate bato basalaka na ye to ezalaka osepelaka na ye oza fanatique ya Kabila normalement na kati ya mboka soki tozongi bien na histoire soki ozongi komona ke Kabila azalaki président na pays et biso tozalaka na kati ya Congo tofandaka na kati ya Congo donc président na kati ya mboka ozalaka na rôle na discipline na kati ya Congo elingo soki otie lelo elongi ya Messi na kati ya nini donc ofandi na ye trop okomi lokola moto oliaka na ndako na ye oza na basalaire non eyali président na mboka oyebi baencourage mosusu okoloba oencourage président epesi mpe courage asala mpe likambo moko bien biso tosala yango donc président Kabila asala mosala na ye na kati ya mboka aya kosala passation de pouvoir oyo na Afrique ou na monde esalaki bato malamu mais nazoyebisa yo ke na kati ya Congo kozala président eza facilité parce que libulu ezali monene oyo ya kotombola congolais na place ou Congo na place tona mboka moko ya kita moko ya mbongo ya kosakana te toza na barichesse ya ndenge na ndenge mais mokolo congolais akokoma na respect ya l'état na ye mokolo l'état akokoma na respect ya peuple na ye mokolo peuple ya congolais akozala na droit na ye ekozala ndenge mosusu donc tokoloba makambo bakonzi te oyo adirigaki biso parce que mokonzi moko te eye na satana bokonzi nyonso eza pouvoir ya nzambe lelo tolomona président lokola Tshisekedi na pays eyali facilité ayaki hasard te eyaki makambo nzambe mais dans l'ensemble il faut esimba pour même combat oyo bandeko basali ya libanda na mboka ta ebele oyo eza nyonso kaka mpona kolela mboka ekende mosika ngai azwi chance ya kosola na bamibale misato awa démarche pene eza positif mpo mboka ekeka mosika eyali démarche mpo oleo na biso bamisie ebele na kati ya Kinshasa bakomi kosala pango sala pene fort koyoka pene kotia pene lito eno na afrique kuna koyoka bamisie ebele bakomi kosala yango mais akokanisaka tozalaka na baconflit na badirigant mboka non conflit pourquoi soki tosali ndenge wana otie mwa photo oencourage kaka moto matikala jamais otia photo ya JB na profil non moto fako otia photo na profil na WhatsApp omeleza JB mpia mais ça c'est grâce à JB c'est grâce à JB que tu as respect mais tozana ba respect grand frère nanga ra président na yo yimtalakisa biso yo zela ça l'émission obenga nga na yo ça l'émission ça l'émission na ba respect ba norme tona ba respect belé parce que soki ozosala ngo na makambo moko boye ntango ozokota koma JB mpia na fali na tia na photo na nini nanga omonteke eza na sens te na émission na projeta yo parce que yo zolobaka ba président ya monde ya pays na biso bozo ba na cas de reconnaissance nous faut ça reconnaissance pour tout kata lisolo ngo na biso ke nga na JB mpia na promo kote ko tia na photo nango pe ko sala nini na sala ngo tant tout ça to saka ba anniversaire ba nini ya ko yana makambo longo na président Tshisekedi yana makambo wenge mbala mo ndenge wana toujours ba président bezo ba nini wana ba frère na biso d'abord aza mutu nanga na zaka na ye yo zaka na ye te aza grand frère nanga donc na cas de reconnaissance on a biso to zaka nango moto fara oumela na profil no ya WhatsApp non mais to sola eza na cadre de reconnaissance place quoi on a question te non ba question eza ebele pe non ba question eza yo comme silika avant on dirait na siliki te mais pesa émission na place quoi émission za na place o tia photo ya Kabila pendant 5 ans na profil no WhatsApp eza question expliquer biso ngana tunio na reconnaissance moto fara tia oumela bongo eza ki ba otala ngana ba bikozana ba question te luka ba question na ba question ebele mais tout na ba question ko même répondre ngana ba question oyo ngana otuno après to avancer ma question est ça yo ndiko comment je savais na ngana yati mon frère désolé hein mais ça ba question parce que place na place pesa place na place parce que oloba makambo olobi onani pe yo ndenge ni okocha président na JB penate olingo tanga na ina nini po ngana tu za mutu moko parce que olingo tanga na parce que ça question au kabola na JB vraiment olingo tanga na ina nini ko ndenge ni otagi na te anta biso za na biso beto tshaka ba photo na biso na tango ninga za na anniversaire na ochepe wala na statut mais oui au profil mais oui au même na profil to tshaka ngo est-ce que yo za numéro na ngo na poto lelo tango biso la gana est-ce que mona gianga pesa émission na place émission za na place problème za la montée tous na génération stade des martyrs génération stade des martyrs tout monde a wenge bobeta ki wenge beti falia beti fait richa beti fera beti wazi ko zo beta est-ce que yo posa na préparation stade un jour ta beta ke olympia ngana yo to ko yeba tabulay abeta ngo pendant une semaine et bilo elunga na ngote oyo nyonso bazobeta wana bazobeta pofu babeta tozo encourager ningi wazi ko beta le 12 wana août vraiment bravo il faut beta soki de mon côté ekoya tam susu année prochaine ou année 2025 ndenge nzamba osala neti nga mon frère nango ibakenga saka mamu na ndenge nanga na saka te ndenge biso na Congo kuna tozaka moninga beta ki mponza lobi yo beta na ngipwanza oui na musique elega ndenge wana menga na linga na sala likambu juste na linga likambu te na ono sala ngo eraté
ekola tima kamebele. Juste c'est-à-dire au faut même moment on peut péter. C'est-à-dire oui, to même on peut parce que on peut même mara. Ah, c'est ça. Mais il faut au moins même on a kota malamu quoi. Mais c'est-à-dire c'est-à-dire kota malamu. Oui, ça bien mais ça événement attention, c'est ça. Dans la chance à rebêter stade na Wenga wa. Stade là au Sarana honte. Ah ouais. Donc si on a bédi stade, il faut bêter les bravo. Et surtout sur les stades plein. Non, si on a bédi stade, surtout sur les stades plein. Si on a bédi stade on a déjà ponanga. Yo surtout sur les stades plein yo. Mais nga ponanga ko bêta stade. Donc ça danger. Pona yo ko bêta stade ça pour na plainte. Et pour na oui, ça pour na plainte. Et pour la musique donc yo ko bêta no stade ba ba yete ya prom to bêta. Moi quelques personnes bien salim piaka ils ont un stade. So on ndamba ko ya bango na kaka. Mais au bêta stade. Pour toi là ba match monsieur bêta ba vita imana na ba norme be ba toni pété mais bêti bien quoi. Ba balane on peut les banda. Vous avez sélectionné na francophonie? Par exemple, orchestre oui, na francophonie. Oui, bah il na moi concert mon obeta na pourquoi kuna ba Pullman je pense. Parce qu'on peut aussi la calamine retour notre habité jusqu'à là on bientôt là na okuta francophonie. Okuta francophonie. Vous avez un orchestre complet to ba mission akimi. Moi mi balé ba tigali na bango mais tous on a besoin so. Autoza na ba on a siège. Francophonie on est ba intérêt na uzani na mboka na biso francophonie. Francophonie so talibé yeka na makambo ya tali français parce que ba pays na biso le langue en France. Dans français ya ko sala moi collaboration on a fait total parce que so tali francophonie yeka na ba pays le français. Et yebe ko sala moi kamnongo ya la langue na bango français on a le droit ba tombola bango kuna pesa ya tombola parce que na tamboli partout dans le monde entier na Afrique mboka le français qui toko le Congo ezate. Ah bon? Et puis tant monsieur poser na moi France aux akoto oko yeba mboka moko l'équipe mboka le Congo le français un congolais soit le français au sentir pendant que congolais le français mais na bande connexion sur Afrique au monde avec français comme na moi le villageois avantage ya francophonie ngona to lakso photo eza concept émission na biso merci na bande ko tout au bolanda biso en scène pour moi boze bele bolanda biso à travers notre chaîne YouTube sur la vérité merci na bino boze bele bolanda biso Stone Mukendi millionnaire Stone Mukendi to pesi mbote ya Gabi boni basango ya Stone Mukendi pesa ye bambote bele to pesi mbote pesa bolanda biso na senet moment to pesi mbote na millionnaire en kilote papa na prodige Oscar Marito millionnaire en kilote papa na prodige to pesi mbote pourquoi to pesa mbote na Poison Kasereka champion to pesi mbote na choisi matata Ange Céleste, patron des patrons, tu peux si mbote Kelvis Nkoi, tu peux si mbote Jeli Kabo Kids complet, tu peux si bino mbote bon la mission Sénète moi Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel, merci beaucoup. Fiston Boboli na Lubumbashi, FM Service, tu peux si mbote. Merci Nabino Bozé Belé, merci na réalisation Guinoche International, Kelly Tsumbu, OGEPS de Paris, Roi Bilamba, Nakati Angola, Mokonzi Yamboka, tu peux si mbote. Lolé ou ligne à carte limitée, mon bout tout PC. 250 personnes. En tout cas. Dans l'action photo, on a bientôt mes collections. Nalia na ngaba mbisi, na ba restaurant belé, na ye na Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te, haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pas Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant esa musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh.
ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Voilà, photo yango. Ouais. Moshino. Voilà, grand mot pas. Virambo. Ma relation ni vous avez Koffi Olomide déjà. Grand homme, grand musicien à pays. Donc, parmi les bateaux, il Congo, un grand homme à Osarana. C'est seulement biso le bête na clan na été biso na clan wenge. Mais sinon, surtout qu'il y a un respect. Na vrai le barobois que la moto ba frère, faut boire que les frère. C'est un grand homme à pays. Voilà. Ba souvenir ni mala mozalongo ya Koffi Olomide. Bon, côté souvenir, peut-être ba conseil mi balé mi sa tozoaka pas na bango, pas na na zoaki. Mais sinon souvenir moi côté ma bena malamu eza na ngote. Surtout que na wa mabe to kolobake, disque ngebe mabwa kama animateur na ngamu apocalypse na moni pe na mboka azwaka. Mais sinon bon il dérangeait parce que disque zo bima animateur dans sa animation il y a Zubero na musique ya na ngone ngwana ba to dépasser na bango bon mais sinon c'est un grand frère, c'est un grand. C'est un grand on a compté dans PC ba chance be lelo parce que azana no bomo azama kasi atambusaka malamu. A continuer à autant malam. Ozocha Koffi Olomide na place de la musique congolaise. Aza wapi le Koffi Olomide. Mais parmi les meilleurs, parmi les dirigeants de musique, Azali. Le lo sala kondenge ni tango toujours mona biso na bino to tana ba réseau que yena mona ne fali relation exacte directe ngala kala. Ouais ndenge na ebité. Té bon dans tout ne oyebati na pression. Oza ndenge na ebité na ebité fali c'est un gars bien. On a grand frère naé, biso poto mona fali poupa, tout le monde na quartier latin. Les restes en tout na ebité na ebi Koffi nani fallait ça na ba respect bien na grand frère naé. Donc on na ebi yango. Division ça la ni na musique. Dès yoza boye mission apocalypse. De l'on habité apocalypse non peut tout monde était hier pour na finga yo, pour na boya yo, to pour na tinda bato ba finga yo. Non tout monde était parfois. Mais la musique n'est pas les caractères, ba ingratitude des arts, ba division des arts, ba compréhension, ba camp, ba fanatique oyo, ba toi oyo, ba ko finga oyo. Ils ont arrangé nini na musique congolaise. Et côté chèque makasi. Et ça dit ba nango lelo te ba nango kala mais lelo za mabe côté chèque parce que il y a le comme ben mabe internet est même mabe. Mais côté Togo za les côté osaka œuvre bien. Bat ba ko matina matoyi ya batu so ba ko yoka ba yoka parce que sinon na ebisio ba division yana buzo ba sali ngelo mote. Biso to ngana côté que na monde de musique na yaki mona mais na côté que ba kulute belé bazo yimba ensemble. Les mama yimba ensemble ya passer. Mama yimba ensemble ya passer. Parce que mitema ya batu comme très chaud, bat bazan moteur mabe. Et puis bon, biso ben na pays makambo yemba ngo ba mere belé ba kena ngo. Ngoni paye ba pepe kale paye ba espérant qui sangani paye ba papa wemba. Paye ba kinkesere mene ba ndombo petum paye ba yaba. Paye ba chanteur à nengwana. Tabulei voilà donc. Donc ils ont ça la passi. Division. Ça dérange. Division est bien internet ngana moi le obo format division ko do na lingité. Na psi nzambe na temps bo minga nyoso na nga bo batenga ti lelo tout ko tikala. En tout cas on a rassemblé et non divisé. Donc c'est que Kalamingi tout le monde peut na pétition des padres. Fait rigolo. Fait rigolo na zarana déjà. Vous avez évité. Mais tout le monde a bien dans la photo té ba vidéo té. Peut-être mais tout ça déjà. Na fait rigolo. Et c'est le bien. Ouais. Tout le monde peut ba bongis na vina yo ranson, tout le monde ba vidéo circuler. Mais bien. Mokili a lobby. Boîte la bana, boîte la basi, boîte l'avenir. Parce que aux gens na makamote ba mon na lokwa malamu té faut ba mon na moi malamu pe. C'est très bien. Est-ce que musique zaranakis manda chance musique congolaise nabi Congo musique ambuka obi bosalaka
est-ce que succès a mangé? Est-ce que mutu pas ça les loko simba? Et c'est un sacrifice nini? Et c'est un nini niveau nini à manger? Au pour le biso de l'autre monde, nous sommes manger parce que le loza ko réaliser biso ko expliquer biso que musique peut quelque part manger za raté parce que le monde a grand chanteur, ba grand compositeur à Saline Nzembo Nzadi. Faux chanteur à Saline Nzembo millions de vies, succès, ba bagnole, ba car, ba danger. Mais comment expliquer rédier ça succès te joie ça succès? Ah, yo ten comment redire ngo redire renya danger. Te arenya. Mais ça grand. Mais renya si la raté. Tant nyo so arena za ga tant. Ah ouais. Mais c'est seulement tant oyo makambo pour question les autres za toujours moulaï le wan nyoka. Mais sinon na mukuse mingo ngo tourne lango boye soki qui s'ezali. Oui, qui s'ezali parce que ngana moni ba preuve makaba ba kisi ya ba mission mais c'est seulement za na ba temps. Et blo ba close ba 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais ngalo ko na bota minga na makambo ngo tilelo na sima na kisite. Na ba nzama me banga tina lilita na nga na kozaka na komona nga normal ndengwana. Parce que na moni ba preuve makaba kisi ya ba temps, na moni ngé komisaka. Parce que c'est ça ce que za moni ezali. Ce que quand on a mon mudasu normal ta comme na kanda comme yazo ba souté. Moni ba bena ngopena moni la ngwana. Mais sinon fétiche ezali, mais biso za lo ko to za nzambe o azala mukolo fétiche wana. Tout à la rara, sinon bon. Vous avez combattu na bato ba osala ngo ya kisi. Combien za tu okufa? Combien za lo ka to ale bu team ka liwa. Combien c'est na ngote? Combien c'est na ngote? Le lozo souhaité ça ba featuring na ba artiste congolais ni. Bon, hier il y a bien autant ka ba kombo wana. Le lozo ko lobika bo meminga na groupe musona. Donc ngana yo o separa déjà parce que na deux ndeko moko na zo imana bango na disque oyo. Ah, soko yo gango o separa makasi. Na zo mba maître Eka Pulusi, aza parmi ba avocat makasi le na kata pays. Maître Eka Pulusi pas aux ali vraiment featuring ak toko na ndeko moko. Et puis na zo mba les boss Amadou Diaby boss. Amadou Diaby oui, na benga bena boss parce que na moni bato ba boss. Mutanenga za boss. Grand ensemble. Amadou Diaby. Très social. Très social. Et aza complexité o no royele ou bangisa na likamote. Très logique. Amadou Diaby. Ah, bata bien bana bango. Yem tayi sanga migi okosa la promotion te samba futa. Afuta ngambonga promotion wenge abina simananga musicien nyoso oluka yo avant lobele concert. Merci Kulutu. Et comment ça la malelo? Yo, faut qu'il pas de peuple. Amadou Diaby grâce à romance ba déjà ba pour ba promotion. Non, aza bien. On a trouvé bien parce que d'abord go rassembler wenge nga salaki wana et apaiser batu po wenge quand même bazaki na makambo bien na kati. Mais apaiser bateau ensemble na administrateur ça na boka la ba frère et nazo yimba nzemo pena jeune frère mo na makambo ya biso to yimba nzemo mais na likola lelo pe baleki baso boka ozo kanisate inosbi gesma wete bo boka mo lokola na tangi ba kombo te mais au monde pe ba kombo te na kati ba liko na des chansons on a ça donc parmi 11 chansons on a des chansons mais na yipso que moko nazo yimba Amadou Diaby moko nazo yimba maître Eka Pulusi na kati ya featuring na nga wana par banze mso ezala kati. Mais toyoka isango ipare manda chanta oke luka akutana bokechu bolinga bokutana na frontière ipare nde toyoka na basango Paris ande bazo tonga o kezo ke kutana bokechu na frontière ya Paris na ya France na Belgique. Mais nga na yo na kulutu bokechu to ba congolais. Akasi toni to basoki bokutani ou pas? Te wana makamna nga na yeti. Ah, c'est comme vous c'est que vous. Non, en fait, na kuta na été. Na kuta na proposé tout ça featuring. Tout suite tant mingi. Na makamba éveil patriotique mais tout yemba penan voilà. Ngana bando mo ngana ndeko na Sergio to yembi na concert na ngotanga pa na PC bambote. Malheureusement na concert zaki menacé. Agi menacé na bandeko ba comprendre ngiti. Bandeko ba na porte anta ba moni aye ba kanti ba yeko tsa mobulu or que biso to sola bango na mo ina front populaire to sola bango to biso bango o isa concert ezali retrouvailles en quelque sorte to kufeli ba maman na Kinshasa makambe to yeko kuta na ba famille. Il pas tala bien non, il y a réflexion moko bien. Aya ki na concert. Tanga yende bandeko mi bali misat ba mona kongo na incompréhension abi oh. Boyeli su komba. Ndé mais sinon malgré ça côté ki pe na kata yeko yemba na. Yango nazo kapé kulutu bokechu parce que bango baza artiste engagé. Nazo kapé kulutu bokechu to ça na ye parce que depuis que ça to zangine bien ngana to za na promo. Depuis que ça to zangine très bien. Makambo ba kota pona mboka ya pona Congo, ya pona ba individualité. Donc na uluka tout ça moi loko moko na uluka ngo pena kuna na village pena kuna na bamongo kuna to luka ngo to beta ngona et ça la peuple bien az artiste munene. Artiste munene. Et puis pourquoi pas ko soane makamunda mpe ya mboka parce que mboka pe to ke na makambu ya biso na biso kanda wa faut dans l'ensemble.
soit ensemble côté ya démarche oyo ya ba musicien congolais et en été aimé les belé ezaka côté ya batu ba beta concert na poto to côté ya mapena ba dimension mosusu zomona donc tous à bomoko mon cher obi soko za na bomoko même na société na bino soko za boza na bomoko au monde po mutu mo côté ya bino des heures ya passé donc passe bomoko ya lina zolo bango moko nyonso na ligne na bino buku mona to saka makambe belé quoi pour lelo Congo na ndenge za wana makambe bebe mingi pour na raison kaka ya ba ko swana le ba bazo profiter ko swana wana bazo kota ba sama makamna ba ba Davido ba yaka na ko swana musique congolaise mala muté bango ngari kudu ba makambo wana te bokoti bango batonga wana ba makambo wana ba ye ba s'imposer ba nani ba yeba ki makambo wana te bokoti bango na makambo wana soki banani ba yeli bango tonga ngona yebite mais bango ba gina makambo wana te eza bien te ba mission il faut atombola biso to mona ki ba pays na biso wana ba papa ba tombola ki message à Congo donc il faut tombola message à Congo na place quoi. Tout le monde soirée en couleur. Soirée en couleur, je me trompe. Quand on va retrouver tout ça là, on va retrouver un concert. Non, ça va retrouver. Non, bien on va retrouver parce que on a sorti quand même na ba plateforme bandeko. Ah baza ba monisi biso nini o biso de gosa ba bilo ko tombola te ba monisi ngango. Nazo défait ba camarade te baza na ba projet na bango beta awa. Mais nazo ba ke démarche na bango pe et ya démarche à bien. Au moins ko so na bango na ba plateforme ko ba ke tala. Tala. Donc, pour nous, on a une plateforme, on a place à la réflexion. Donc, on a lingaté, tout comme ça, on a sika bango lingaté. Bango balobi concert exact. Donc, surtout au bêta et ali retrouvailles. Tout dans la bande omi bali misa. D'ailleurs, autant la basalo, eza basalo to go bêta. Basalo to go bêta ba Bataclan. Ba LC bani. Basalo eza logo mo basali ya batu, ba kuta na ba retrouvailles ba réunion. Ndizo bêta. Et bande omi bali misa bazo ya toujours sangana et communauté. Au moins, on a 15 ans beaucoup dans la tête quoi. Beaucoup d'années. Talaka moi la classe na mo sala 12 ans beaucoup d'années beaucoup d'années donc communauté. Musique quelque part de membrana communauté et ça la moi il ko wana ya kusangisa. Moi ko lieza, moi ko mela, moi musique. Surtout ba raconte. Beaucoup dans la camarade mo bo mige bobi oh mais ndenge no masa utanga nchimo. Bo fongo les pistes. Yo sala ni masa ngala sala na yo sala communauté. Na Congo kudu mais li banda so bozo kutana facile. Ndelo ko yalina banzela ba théâtre, nanzela ba cinéma, nanzela ba fête, nanzela ba musique, ils bien mingi parce que il on a dit 500 bato. Yagi Baina colonisateur de la SAP yarato kutana soirée en couleur ils en a Paris boyana bandiko belé bolanda biso boya to kuta to soutenir kumu manda chante bandiko belé Yagi Baina colonisateur de la SAP monté même Sylvie Baina na kati ya Italie Marcolino la Roma boya osala bien big Ntsumbu vinanga commencer photo shalom na ngi to beta solo to poto finir to na solo mais oui ça nga ba question exactement ki ba question c'est bien mais pour tondi hein laisse ko contenir ba question exact mais na loyi boy lelo bino ba musicien tant on va na TV les dimanche na kini bon tala vraiment ba émission est-ce que bolo ba pe besoin la presse musicale tout le musical tout la presse maman itali musique ça vraiment qui est presse au milieu du village balobela manda chante bien balobela faire rigola bien balobela fali bien est-ce que tu as pena la presse lelo na mboko na biso obino ba mise bolo na ke za pena eza nango nango ser mami il est la sar musala bien respect belé mami donc il y a ça bien le reste c'est égal nango donc tu la presse moko on a contrôle parce que yango de TV na episode numéro 1 yango de la traduction ma musique na ce dimanche et les autres tu contrôler malembe que tu me mona ndenge yo ngombe maona ke zate non ngana tuni to lo baté zate ezali et soutenir bino quand même et sunga bino oui quelque part on va même mabe bali parce que ba côté division azali mosali transfert ya musicien bazali. Et puis, on peut pas pire, parce que nous devons pas pire. Qu'est-ce que nous avons dit au Lazali, na quatre familles nangai. Nous avons même sang. Mais nous avons monté dans le bain, on a le bain, on a porté au panayo. Donc, Babilo, on a besoin. Mais au moins, ce qu'on esprit, on a quoi être dans ma piège na yo. Ou ça pour yo quand on a une télévision pour là, ça paye. Là, ça paye. Bisoline tout ça, on merci la passage na yo. Merci nous PCB sur opportunité chance il y a mon fauteuil pour la première fois ils alla mbala soukate to retenir nini et puis ba date iskalini bon ah biso tika na mwata muke zozonga na 5 bena merci na diaspora ezali sika oyo na yo kuta lelo après 10 ans na kutu mo mebele mondela changement mo mebele mondela kangi porte mingi na makamunyo so ya autre côté samo bala rebele kango mipenza mais na sebeli mingi na kutu ba camarade mingi na kata musala na encourager ngo makasi parce que
mosala yali sueur oyo moto nyonso azwaka mbongo na ye positif. Donc na encourager ba camarades na kuta ba nikas ba yakawa kuta alors masa ndenge na boulot. Obenga nani boy na boulot agifular na boulot. Obenga tu ba sur na boulot. Donc tali pena ke na katager et ça pena bien. Donc na encourager et na senga ba diaspora merci pour ngai. Na zoki chance ya koya ko sa disque ya et puis na kuta na ba ndeko ça fait longtemps na Schengen. Et na senga merci na ndeko na penser que bon obimsanga na groupe boy. Pour producteur mo ta ko obimsa groupe boy. Pour azwa mingi tena ba production boy. En tout cas bienvenue makanga na betele bravo. Bienvenue makanga la paix. Betele bravo na senga merci ensemble na famille nanga parce que a pesinga place et puis a matsinga na place pour nenga na zozonga boy makambo na zui et belé les apports à travers ye. Na zui makambo ba Londres, na zui Canada, na zui Autriche, ils à travers ndeko bienvenue makanga. Donc vraiment pour nanga lokana za reconnaissant. Na pesi ba chance belé à continuer. Ale Mbappé bisoté. Bartiste baza mingi yo pe aza bana na posa ba Jean Goubal baza ko na mboka. Beta musique bien. Ako ma sœur amsolo ka mbila bela ko yawa kana ba retrouver to sala oyo. Malembe po malembe ndeko za la bien affaire oyo ya combat. Nenga na comprendre. Parce que affaire à combat tellement congolais dans kanda pays na yema ka sala ma izo marché te. Donc soko yena ngona nenga ko okuta nango. Donc malembe ndeko ozomona e okenda nango. Les étaient à Rochaka Libaya. Nanko Ko prouver ba combattant. On est na ligne ya ko beta. En tout cas so ba yeko solo la bango. Era boye. Ba solo li penza quoi parce que zaka sata na mtazo kabola biso. Ba solo li penza. En tout cas ngana moni combat ya ngo ba voyuta ou bien ba enquêteur. Te ba tamaeli bazé belé. Ngana kuta na bango. Ba tamaeli bazé. Na kuta na bango au tali penal li somo so ba beto le voteur bi biso pena donc toujours obligé il faut ko ta faire na kata mboka faut biso to telema ko telema la mboka yali ko za contre pouvoir ko telema la mboka yali po mboka kendi exacte o to telema ko za la contre président ttt makamunde changer po ba norme o tuzo mona baninga biso bo to ko za ngo poza na ngo simple. Très bien, voilà, très bien. Très bien, merci. Na intervention na Chouka, ça dit vraiment bien. Et c'est na bandi ba otala biso bien mais pour to clôturer marama bilamba, ça dit 10 heures à pototé. Et ça dit 10 ans à pototé. Na auto mona vidéo mona Dolce Gabbana na mono zo lou la pièce. Na 10 ans na pe na poto bono 5 saper moi tir. Le gola le na monde. En tout cas yo wana ba question moko. Basi mana okima nanga. Tande ko ba osanza na tirki. Totuni, c'est ça question. C'est ça question. Tirki lelo ezola ta monde entier. Ah. Mais Nambato ba ba kude ya makambo na bango na mosoro na bango parce que makabilamba mon frère ezali mbongo ali mbongo biso ebele tozwaka pa bandeko na biso baza na kati ya makambo bango ba pesa biso ba cadeau ba biki tozaka na ba scène omoni masa mo otala pa asere kila tala bia Amanda amta scène na cha tama chemise omoni masa mso tala Florine Mamenga tala bia ozomona abia na pesa tama sabo et d'autres sont tala bia verso na pa masa biso mo ba cadeau na yaka mais sinon monde bilamba Ils faut en aller. Faut en aller. Mais si vous en avez, maintenant qu'il y a des soins et l'équipe, vous avez bien mis dans le monde de Bilamba. Ah ouais. Vous avez propre. Pardon, la personne qui a acheté ma photo, pas Azali, acheté ma photo, pas Azali. Vraiment le coup toujours à la place. Acheté ma photo, donc le lamba na epso migeza facile à tamokete mais faut en a coup d'œil, faut y avoir sougola nzoto na pour lamba pe na bien parce que lamba ke na bien muta sougola nzoto bien. Et là, vous avez la salité, mon lili, bon, on a lamba et simbate. Et puis, lamba, il a raté 1 million et 1 franc. Et lamba, il y a un mélange. Très bien. Mais sinon, au côté de la boutique, on a un côté pour la défier. Maintenant, au côté de la monsieur Sepela. Il a cher, notre pièce, mon amour, 4200 €. Nathalie, on a mis ma caméra, 4200 €. Donc, sur le talent, au talent, on a bilanganga. Donc, on a go 4200 €. On a go combien de dommages à Bangoulou. Na poto kala bando yibela bino. Non, balanga za nanga na ko na wole. Mais to solo la TV. Yimo muto solo bango poto makambo changer. Mais bato limbola mangala pa mindela. Mais poto changer. Mais poto changer. Natanga kala ono ko taligal to ono fana ka belio. Nous avons 15 000. En tout cas yo. On ka back. Tac. Mais le lorsque yo mo moni réalité. Non, en fait développer congolais faut comprendre que après l'aéroport na biso na le ronda kwa 2000 ali. Ah ouais. Le congolais ngana banda démarche na kala koloba ke mbongo na poto eza passe. Oko la veka bilama na laverie pa maboy train quelques euros. Maintenant so o tsango na nenga congolais kuna e ke ba 90 000 ba 80 000 déjà. Donc bon ebele. Bon ebele. Via poto eza tellement cher alors bat bazana poto awa. Nga neti nga pona koloba bandeko na bana poto awa mbongo poto ya mbongo kolia na désordre. Ya mbongo ko bomba na ko investir.
mais sinon na Kinshasa lelo toza na ba place ko so ba mabele Ebele. mundela yena ba terrain kuna lelo ba aéroport to na bibo to na passa to na ba nzele to na ba kinkole kuna nyoso soko sombelo ko na yo na 2000 mo na pele comme na 50000 parce que soko il suffit ko bongisa ngo awa vraiment ma kolia la faut moi économie ezala parce que na moni vie eza na nga malamu na bato baoki emisala mais soki ozozwa ndambo ozobomba ndako wana mpe kotongamaka déjà parce que mpa na yo ezali mpasi konéglige te ndenge ekomaka baafricain yo oyaka kokoma kobenga baninga baafricain te mpa na yo fo ozalaka ta na projet biso kuna tozala mwa bilanga na biso mwa mabata mwa soso mwa ngulu ezokende ezolesa mpe mwa mboka mwa moke na yo ezolesa mpe mwa 20 personnes 15 personnes ezolesa mpe mboka donc baprojet wana nde toza na mposa lelo congolais ya diaspora atondisama nango mbongo lelo eza mbongo akosaka nango susu te na monde ya lelo parce que monde ayer eyaki ma monde moko boye mais monde ya mino ya lelo awa na poto vraiment il faut kozala na mayele mwa miso ya aigle quoi. Voilà. Moi miso ya aigle moi conseil mpona bamusicien bazolata Turquie moi conseil so eza non nakolobaka ndenge wana te koloba bato baolata Turquie yani Turquie ezobombaka nzoto sikoyo ndenge ezoboma Turquie nango yoka na Turquie ezaka makambo eza tozomona bino ti biso ozaka mpe awa yo toza saper nga bademarche na bapoto na nango te nga aza saper te ngai isifikaka eboma nzoto na nga petit na osele azotelemela na mise balata Turquie te nga na démarche ya ndenge wana te ngai na bandi mpo okokonseka mise latelama eboma nzoto me ezala malamu d'abord Turquie eza mboko ya monene ezobomba bato ezosala bacommerce ya minene bato bakobona bambongo lelo bacongolais mpo na Turquie na bando kozobaka baturquie nini Turquie donc tout ya lokuta non donc ngai isifikaka ebomba nzoto isifikaka ekeye nango bien nakotamaka bana te mpe nakopesa motu conseil teke non keba na chinois keba na Turquie eyali elamba ebomba nzoto bien mais falanga na bainvestissement falanga na misala falanga na koyeba esa babiloko ya utile ngai lelo nakoloba yango wana leti oyo latiza collection oyo yani ndeko moko azali elebe moto apesi nango osombi te nasombi te ndeko moko azali elebe nasalue mpe azali tavi nanga vie nanga zwa oyo ebundaka na bamoi kuna badimanche ya komboni nabebisa okombo te naye osala bibisa mondela mpona publicité nga asala bibisa te lich mpe bien mbati mpe ya mikolo nayebi so okabomba nzoto ekende pai bandeko nanga bayaloka bagere mombele kiabi napesi bino nyonso bafofo fortuna bambote napesi baolivier sono bambote napesi bakulutu nanga bapdg jaki sono bali awa wana nzela ya mige napesi bino bambote émission nayebike na amemaki nga mwa mabebele me bolimbisanga soki nabebisaki soki ya malamu to pengeleka mwa leçon parce que anyokolinga tellement trop na makambo bakonzi ya mboka awa donc te ya mboka na biso foto bakumu me tokokabana te sa toyoka mwa tingoligodi yango koyoka nini oso opesaki bato banerve banzembo yali nasali nzembo moko lokola polusi na ngai so nzembo wana so nayembeli okomisama ya miso nayembi banzembo moko na diske oyo bandeko na ngai bacongolais bozela diske na osala nasali bamélodie soki lelo naye koluka bagitariste ya minene awa na France pour tongo tosala symbiose ya kosangisa na orchestre na ngai mpo topesa place na place mais sinon vraiment nasali banzembo ya minene nazwi bamaloba minene nabandeli mpe nzembo moko lisolo ya mbongo oyo papa Simaro Masi ayembaki na nzela ya John Poi mutu nyonso akoyemba ngo me nga mpe nayembi nango na nzela na nga mpo na reconnaissance ya papa Lutumba Simaro na ndenge abaki toyembaka banzembo na ye mibale misatu mpo na kobomba image na ye. Voilà. Merci le bandeko tous on va remercier basili to clôture. Napesi Jean Tomari ya bambote napesi kulutu nanga Davoliki ala bambote kulutu nanga Shango Ino Agora Fanny Agora napesi bavie na bien bavie Visa Makaya napesi Pichu Masobo bambote belé napesi Like Makengo bambote belé voiture belé naza ba camarade ata 25000 donc na bandi nyonso na yek na mboka ebele tukute parce que temps ya poto za munda na ye mais merci vraiment mingi parce que akei avec makasi et pas tout fandi kuna biloko essaie dépasser na place biloko guto tsezo za soute biloko yé na ebité biloko yé belé ba mise sur la voiture donc en tout cas bandeko nanga oyo bosali makambo wana nzamba pambola bina zongi sabino de plus et bienvenue makanga je pense que ba bénédiction sur mto yenango et continuer pour Congo ezaki bien na ba producteur mais na bomoko na komi kitisa ndeto okende loin bandeko nyonso na bosa na kata dédicace awa je pense na ba disque soit ndeto zonga mboka to bosa la binote mais samedi oyo boye belé na couleur na adresse na biso pa to bon affiche toujours affiche boye belé to sepela kaka mo banzemo mibale misatu wana na suka pe to bosa na te osaka hommage à papa Wemba donc
bandeko nyonso bacollègue baale na kata poto baba musicien na pesi bino bambote ebele na pesi kulutu na nga Rigo Star pa ozali bambote ebele ve na nga bamulenge na pesi bambote na pesi ve na nga Kaye Madoka na pesi ba grand guitariste na peyo bavie na biso bamakoso baali awa na pesi pe mama mwasa papa mwasa fesi maro mama Kelani bambote bazali nasengi na yo merci na ningo pensaki mpo na nga et voilà. Merci na bandeko tu balandi biso. Merci à Bana Mondatier, merci à la réalisation à Ginoche International, merci à l'assistance de Missy Gates, Vemba, merci à Oumassé pour la présence, merci à Patrick Moutamba, merci à Bandeko Biso. Restez connectés, restez branchés, vous s'abonner, vous hésitez sur un mariage, anniversaire, contactez Biso, tout ça là-bas. Toi, un sur événementiel, mine, la lumière, tout en haut. Donc, sur la voiture, pour la clip, pour la photo shooting, tout ça là. Tout le monde est on est ensemble. Merci.